Mbote na bino bandeko balandi nyonso nzambe apambola bino dimanche elamu na mabota na bino sika bozali kimia ya nzambe ezala kati na bino émission bokoko ya bayindo oyo epesami na ndeko na bino kongo alenga mwana mfumu kimbangu kidi shora de sulangar bandeko mbote na bagaulois mbote na ba warrior nyonso tu boyebeke makambo eza koleka na mboka na biso na république démocratique du congo biso tolobaki tokokolekisaka yango lisusu te parce que ezali baaktualité mpo na biso bakongomani bandeko na ngai lelo tokosolola makambo etali Ferregola, Jésus de Niance, le padre, le grand Gaulois, donc Yé Azali, numéro un, Yaba Gaulois. Ndenge Bomonaka, président de la République démocratique du Congo, président Félix Tshisekedi, le garant de la nation, numéro un, ya Mboka Oto Bengi, RDC, Congo, Yaba Koko, Batikela Biso. Fali Ipupa azali numéro 1 ya ba warrior. Bandeko na ngai lelo boyebeke ezali okuna bendi oyo azongisi oyo akei donc bandeko na ngai ezali suka na nde balobaka sombele sombele suka bisaka chiko sombele mbote na yo kuna na kati ya Paris mbote na Willy Mimbo na kati ya Leverkusen mbote na yo mbote na bandeko nyonso tu oyo balandaka émission oyo mpe bapartageaka yango nzambe apambola bino en tout cas vraiment baamoureux nyonso tu ya kongo alenga nzambe apambola bino émission oyo bandeko partage yango na TikTok partage na YouTube partage yango bo parce que lelo kongo alenga ye mpe kosolola en tant que Congolais, nga naza Congolais, Kongwa lenga. Nga naza Congolais, donc Congo ezali mboka na biso. Toza na droit ya koloba. Bandeko bakanga biso minoko te. Mutu akokanga yo munoko azali te. Ezala masa na yo, ezala ami na yo, ezala nani, ezala nzambe. Ye moko apesa biso maloba. Aloba na biso fo tolobaka. Première oto bengi mutu ya liboso ya yambo ya République ya démocratique du Congo Félix Tshisekedi alobaki il faut bolobaka makambo tangi etali pardon mboka po ye pe ayebaka makambo nini eza koleka na kati ya mboka na biso towutaki kolanda tomonaki conférence de presse oyo ezalaki convoqué na ye moko président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo abengisaki bajournaliste ya ndenge na ndenge bandeko na ngai tolanda émission na bokebi conférence de presse esalamaki na Kinshasa ça fait quelques jours awa bandeko na nga biso nyonso tozelaki yango tolandaki yango live congolais nyonso tu oyo azali amoureux ya mboka na ye alandaki conférence de presse ya président de la République tolandaki yango na bokebi nga mpenza nalandaki yango na bokebi parce que moi j'aime la politique nalingaka koyoka politique ya mboka na ngai mpona comprendre qu'est-ce qui se passe eloko nini bato bazali kokamba biso balingi balobela biso et surtout ye moko moto ya yambo président de la République nalingaki nayoka ye malheureusement nazalaki wana te mpo nga mpe nazalaki na motuna na nga mpe nakoya kotuna mpe président en tant que congolais mais lokola biso toza na bamboka mipaya totalaki yango mpo toyeba bato mpe basalaka mosala kaka oyo biso akopanza sango bazalaki mpe kuna oyo babengaki bajournaliste bachroniqueur mais majorité bato batunaki bakestio na bango oyo basepelaki kotuna batunaki polémique
eye na kati ya République démocratique du Congo na kosilisa conférence de presse président asalaki kasi ya solo bandeko na ngai ekoti mobulu na ndenge ya kosakana te na likambo etali miziki. Miziki na biso boyebeki ya solo eza lisusu ndenge ezalaka kala te. Miziki echange ekomi bongola doki mbongwana ndenge bayelo kanto redi ya misa yemba mbongwana. Question batunaki président na likambo etali Fally Ipupa bandeko na ngai tomata tokita atanke bakongolais biso nyonso toza bakongolais. Fally Ipupa aza mpe congolais lokola fer egola. Président de la République afélicitaki Fally na kobeta Stade de France. Ngai moko naza koyebisa bino bandeko bomoni ngai awa donc naza fan ya Real Madrid. Na miziki ntango biso tozokola bandeko miziki oyo ekolisi biso bagene Papa Wemba Lekuru Yaka shora de Sulanga naza fan ya Papa Wemba Lekuru Yaka ayebaki nga pire petit na ye de Sulanga nakoma na pale na mkanda grâce ya pire vie na ngai Musa mwana kini Tigana Zoreta que je sali yango tokendaka tokutanaka doki fan ya Papa Wemba ya makila. Miziki oyo ezalaka kala bandeko na ngai eza lisusu ndenge ezalaka lelo te. Papa Wemba azalaka na succès mais bato bazali kosala succès makasi lokola balombo makiadi bave na biso kulutu na biso papa na biso Franco à l'époque tanso bapeti lelo bakoyeba te mais à l'époque wana biso toyebaki ke bagene Papa Wemba me bapapa na biso bango bazalaki bato ya lombo makiadi na tabulei baconcurrence ezalaki loyale entre bango mibale tabulei na Papa Wemba et pardon na lombo makiadi parce que bango bato babimisi rythme ya miziki oyo lelo biso toza kolanda bagene na lelo tabulei ekole na ye yango na bapapa Wemba bakinkesere meneya bango na balandi ekole ya tabulei lwambo makiadi lelo ye asali baodimba yango bato lelo mpe bakomi kobeta bamisisi ya lelo parce que ezali rythme ya Franco lwambo makiadi mais concurrence na bango bandeko ezalaki loyal tomonaki kutu ke tabulei na lwambo makiadi suka nango baye koyemba nzembo ya ngungi bayembi nzembo mpona kolakisa bato ke bazalaka na bango na problème te me na bakulutu wana nde bazalaki kobeta bazalaki kosala barythme na bango bayebaki ke na baleki baza koya nsima baza kolanda barythme na bango baza kobeta mpo bango mpe baheritaki yango na bagrand calais bawendo donc ezali toujours continuité ya Futur alobi donc bato bakolanda miziki na bango wana totangi bapapa Wemba bakinkeser bakofi olomide donc kofi olomide kuta aza kobeta aire moko to barythme ya lutumba donc nzela oke jazz azoyibayiba azobeta yawa ndakosangisa na ye mais miziki ezalaki nango mabe te ezalaki bien moto akomaka na succès koleka Papa Wemba azalaka te. Papa Wemba azobeta miziki na ye azalaki na problème te aye koevolue na ye na Europe awa akomaki na ye koevolue azalaki na ye mpe na problème moko te kasi bandeko na ngai Fally Ipupa azwi contrat ya kobeta Stade de France kobeta ya Stade de France ya Fally bandeko boyebi ke ebimisa baproblème ebele ebimisa baproblème ebele ke gouvernement
epesi Fally mbongo mpo aya kobeta Stade de France. Stade de France ya Fally en tout cas ezalaki na bapolémike, mais suka nango Fally Ipupa aye ko se produire na Stade de France. Congolais nyonso tu toza fier na Fally Ipupa azali première musicien africain oyo aye kobeta Stade de France oyo awuti na Afrique. Maître Gims abeta Stade de France africain, mais akoli a évolué akoli na kati ya France na Paris. Donc Maître Gims aza plus que français que congolais. Parce que tu as dit que Maître Gims a dit même pas lingala makasi neti Fally neti biso neti olobaka. Mais abotami akoli na abotami na Congo aye kokola na kati ya France na Paris abetaki Stade de France atondisaki yango plein ya kosakana te. Donc Maître Gims asalaka plein na kati ya Stade de France wana. Mais Fally azali premier musicien en Afrique centrale, même en Afrique. Oye kobeta Stade de France. Tous les Congolais, tous qui contents que oui, à bêta parce que la fierté yaba Congolais. Donc c'est le Congo qui gagne. Bande kolanga tolanda émission na bokebi. C'est le Congo qui gagne. Fally abeti Stade de France, biso ba Congolais toko sepela. En tant que lelo ngai na lingaka faire pe mingi ba musicien mutu nyonso tu eza normal. Miziki ba mese baza ebele. Mutu na mutu akoza na fani na ye akoyebake ye nalingake mwa moke ye mpe nalingaka mais oyo mpena ngai nalingaka eza ye ndenge moko mpe tozalaka ntango ya kala ngai nalingaka papa wemba mingi mais King Kester Emenea azalaki mpe pire vie na nga oyo mpe na viva époque na ye mingi tobina mpe banzembo na ye me nalingaki ye mingi mais papa wemba azalaki idole na ngai ndenge mpe eza lelo frère Egola c'est mon idole mais nalingaka Fally mingi parce que nabinaka Fally nalingaka mingi nalingaka Kofi nalingaka Fabregas héritier mpo baza bamusicien congolais na ntango ya kala mpe ezalaki ndenge wana idole na nga papa wemba nalingaka Kester Kofi azalaka tolingaka ye tozoya mpe baconcert na ye na Kasavubu tozokɔta donc tolingaki ye tolingaka ye mpe kaka ti lelo. Polémique oyo bandeko Stade de France question yango wana oyo baye kotuna président de la République na conférence na ye président de la République alobi que non ye il faut adécorer Fally Ipupa nde esika oyo ekoti mobulu na kati ya République démocratique du Congo ti na mitu na biso bakongolais na Europe awa na kati ya diaspora mobulu eza na kati na biso bakongolais bitumba toyebi te soki ekosuka ndenge nini me ya solo bandeko tomoni bato baza kokita te na kati ya komarche bato baza kosala bamarche bagaulois batomboki ndenge nini président de la république ne olobaki non il faut décorer Fally Ipupa kutu babimisi déjà maquette ya photo tala photo oyo babimisi photo ya maquette ya lokuta ke président aza kodécorer Fally Ipupa nzoka Fally aza awa aza na Europe Fally akozonga Kinshasa le 28 mai ou le 30 oyo orchestre na ye mobimba ndenge amemaki bakozonga na Kinshasa mpo akende kosala kofete ndenge abeti Stade de France na ye bandeko na ngai bitumba ekoti na likambo oyo ke président aza kolinga adécorer Fally Ipupa toyebi te na ordre national to bakopesa ye ka médaille en tant que artiste normal parce que kodécorer
toyebi te akodécoré ye en tant que ambassadeur de la paix ndenge asa adekoraka bagims to akopesa bango akopesa ye bapasseport diplomate donc toyebi te wana président alobaki yango kaka na ndenge en tant que mokonzi ya mboka alobi ke en tout cas mpo na ye mboka en tant que ye akomi président amonaki léopard ekendaki coupe du monde ça fait plusieurs des années léopard abeta coupe d'Afrique te ye moto afungolaka nzela mais tokenda lisusu te président amonaki ke non vraiment na miziki mpe tobimi mpe premier fale epupa ake kofungola nzela ya stade de France il faut na décorer ye mobulu ekoti mobulu ekoti makasi entre bagaulois ya Ferregola le padre mpe na warrior bandeko na ngai eloko nini ngai naloba il faut koyeba yango bandeko Ferregola bayaki kozwa ye na butu na 2 heures du matin eloko ya liboso ekamusi ngai bapoliticien Ferregola akendeki kokutana na secrétaire général ya secrétaire ya UDPS papa na biso Augustin Kabuya bandeko na ngai bapoliticien président moto alobaki likambo me lelo tozoyeba te erreur nini oyo bandeko mingi bazali pembeni ya président bazali kosala surtout bapoliticien bamusicien balobaka keno bango baza apolitique bango basalaka politiki te bamusicien bango politiki balobi etali bango te mais sikoyo tokomi komona bapoliticien bakomi kolandela makambo ya bamusicien nde eloko ezolekela ngai biso ntango tozali kokola na bamiziki oyo biso toyebaka ntango papa wemba azwaki relève parce que biso toza génération ya papa wemba malgré bato bazalaka na bango kala toyoka miziki na bango na epoke na biso ntango tobandi kokota mpena bandule papa wemba azalaki na succès akosakana te mpo toyaki kotonda donc na bamanifestation ekobetama ta so mobutu akoya mais papa wemba soki aye bato kutu bakokima mobutu tomona yango na banzele tokenda na ntango totanga bachike tokenda ti omona mpena na nzele mobutu aye na ye mais soki papa wemba aye bato bakimiko bato bayeka papa wemba to bato balingaka papa wemba na ndenge akosakana te me bandeko na ngai totikaki komona teke bapoliticien na biso babanda kose donne ndenge lelo ekomi mpenza ke na miziki ya lelo oui ntango wana mpe miziki toyebaki ke bamusicien na biso ozosentir ke non me bandeko na ngai toza komona te daye kutu bamusicien ya ntango wana kala toyoka te banzembo bamusicien na biso ya ntango wana bazobwakaboka bapoliticien o seti yale kengo adondo bandeko na ngai tomona yango te nayebi te ta so naza komikosa me bandeko tomona mpena bamusicien général Bumba général bandeko te nayebi te oh somao général somao bandeko te général baramoto général bazobwaka-bwaka bango neti lelo nde tokoma mais non les politiciens bapoliticien na biso problème nini botongela biso mboka bolakisa biso misala musique eza mpona bamusicien mpo basepelisa public génération basepelisa peuple bino boza wana mpona kobongisa nde peuple y compris na bango bamusicien parce que bango bamusicien baza mpe peuple alors bino boza bapoliticien bino boza kokamba mboka bino fo bolakisa biso misala olie ke bino bopuyaka bamusicien bafaire dormir biso parce que bamusicien ntango bino bokomi kokabola bamusicien directement ekomi mobutu akabolaka bamusicien te
tomonaka Mobutu baconcert ya bakonzi bato bazali kobeta yango kaka ezalaki Luambo Makiadi ubeta Bulei. Bana ya neti bana ya Mobutu bana ya baprésident bango nde bazali kobengisa ta so Zaiko mwa moke Zaiko mona ye mpe pa président babeti. Mais bandeko na ngai lelo toza kokamwa yango toyebi ke bapapa Wemba bazali kobeta mingi miziki epai ya Mobutu. Mais Mobutu tanso abengisi yango mpona bana na ye mpona bajene. Mais oyo mpena feti ya bakonzi na ntango ya kala mpe tozokomona yango miziki nini Omar Bongo azali kobina. Tozokomona ke no Omar Bongo oyo feti mpena ya monene azali kobengisa kaka Madilu mpo abetela bango miziki moko douceur bakonzi ebele. Mais lelo tomoni ke bapoliticien lelo bakoti vraiment makambo ya kokabola bamusicien. Frère Egola 2 heures du matin baye kojoye 2 heures du matin, c'est incroyable. Soki bolingi boloba bosolola na Frère Egola secrétaire général ya UDPS papa na biso Gisele Makabuya toyebi te boza na autorité pouvoir eza na UDPS. Il faut bobengisa Frère bobengisi ye normal aye bosololi na ye na likambo oyo ezoleka entre bafani na ye ya bagaulois bagauloise na bawario bosololi na bango boyeba ndenge nini bopese likambo yango. Mais lelo toza komona yango bandeko ekomi kokamwa. Même lelo bakomi kosite ministre ya média eza mpena mawa mingi. Tomonaka Lambert Mende azalaka ministre ya média. Bandeko na ngai totika komona te Lambert Mende aye concert. Totika komona te Lambert Mende azolobela likambo moko boye ubia bandeko tomeka nanu mpenza kolandela likambo oyo malamu na bapolitisien na biso. Tomeka nanu kolandela yango parce que eza kitoko te. Frère Gola yaki kozwa ye bakendaki na ye akutanaki na secrétaire général ya UDPS Gisele Kabuya bango wana bandeko na ngai masolo basololi. Frère Gola alobi ka kopese bandeko batu na ye bafani na ye. Mais alobi ayebi likambo te parce que atindi bango te. Boyebi ke eza kaka ndenge wana Frère Gola atindi bango te. Ezali bafanatike bakosepela te na likambo esalami. Boyebi ke tomata tokita banani baza kobloke bavisa ya bamusicien ya Frere. Lelo eyebani ke ezali Fally Ipupa parce que baza bamusicien na biso tokobomba su te tokolobela bango baverite. Fally Ipupa bamusicien ya Fally baza kovoyage te mpona Fally Ipupa bango moko baepreuve eyali bayei koloba yango to initiko totya baepreuve yango mpo ezali nango. Bango mo baye balobi ke no moto azokanga biso to voyage te ezali Fally na équipe na ye mobimba balingi te to voyage mpona nini bapesi badetail na bango na ndenge na bango ke tokoki kosite yango awa eza initi tosite toloba yango awa. Alors apui wana oyo Fally aza kosalaki bablokaka bavisa ya bamusicien ya Frere eza kowuta wapi baza koakize bapoliticien parce que les politiciens baza nsima toujours ya Fally Ipupa. Oh, il fallait pas kokabola. Il fallait pas kokabola bapoliticien na biso bosalela biso nde musala bino ne fo bopese so bomoni bamusicien baokende malamu te. Justice ezali ministre de la justice akobengisa bango ayebisi bango ke non
tolingi bongo te parce que vous êtes des Congolais, bozosala fierté ya mboka ya Congo que non bosala ba discute ya maboye na boye to ba jalousie eza na kati wana parce que tozokaka jalousie ezali wana mpona makambo kotala koyemba soki mingongo soki nini. Papa Wemba azalaki fierté ya Congo tabulei balwambo makedi bazali kolinga ye balingaki ye mingi. Papa Wemba ye moko ntango azalaki Frère Gola na Fally Ipupa bazalaki papa Wemba azalaki kokabola bango te soki aye kota Fally baki oui le petit là oui ah petit wana lobi azokumisa bango parce que azopesa bango force mpo ayebi ke bala fitir alobi Frère Gola ah le petit poisson deviendra grand donc ozomonaka azopesa ye bacourage papa Wemba akabolaka faire na Fally te donc apesaki bango bacourage mapamboli bamesi nyonso biso moko tolobaka yango lelo ke Frère Gola aza na mongongo ayemba yango meme bato ya Fally bayebi yango bayebi ke Frère aza na mongongo koleka Fally Fally mpe ye mpo ayebi ke Frère ayembaka makasi ayembi oyemba Kofi alobaka yango Wera alobaka yango Jibe Piana Papa Wemba de vivant ye moko alobaki yango. Donc bandeko na ngai makambo epende ezosala biso bakongolais soni parce que boyebaka yango bavideo ya bakongolais ekoma kotalama bandeko bopartage video oyo bopartage yango bakongolais kaka te batolandaka tolobaka lingala il y a des Gabonais des Camerounais balobaka lingala baivoirien balobaka lingala alota bazomonaka bino bapoliticien bokomi kosala donc part ya mutu moko côté moko c'est pas bon bopesa bamusicien bavisa bato nyonso to bazwa bavisa soki bofuti mbongo mpona stade mpona Fally bofutela mpe faire Fabregas bato nyonso tu soki bopesi mbongo mpona bajoueur mais pourquoi pas bajoueur handicap oyo bahandicapé nyonso to ezali mpona sport na biso etombwama. Président de la République aza le garant de la nation eza droit na ye akoki koloba na ye mais bino bato boza wana entouré na président bino bato bokoyeba ndenge nini bokomema yango. Patrick Muyaya ministre na biso ya média eza na babiloko mosusu yo oza ministre ya média okokota na yango te et surtout neti bapolémique neti makambo ya Fally Ipupa ntango yo ozoya concert ya Fally ozoya ya fere te ekobendaka mobulu bakomonaka yo oza mutu moko ozosala koterie donc oza kote moko entre temps yo ozali ministre ya média ya bakongolais nyonso tu alo ntango yo ozosala part moko ekokabola bakongolais alo boyebi ke bakongolais baza wana deja toza na bagénération de génération ya lelo babangaka te bakoloba oyo bakoki koloba surtout na baréseaux sociaux mpo ntango akala réseaux sociaux ezalaka te mais lelo eloko ekomi boyebaka yango bokofingama ezala président bakobanga te bakoloba tozomona yango tomoni yango bamante président à cause nini mpo parce que bino bato bozomema makambo wana na ndenge ya malamu te o bino bato bokopese président bokolobaka non président tala boye tala boye tala boye tala boye président ayebi na ye te oui président akozala mpe aza mpe fan ce n'est que normal Mobutu azalaka fanatique ya vita tomonaka yango mama Mobutu oyo tobengi mama Sese ye azalaka fanatique ya Imana mais Mobutu aye komona yango suka yango ekomaka baproblème abandonaka atiki na mais azotalela atiki makambo ya sport ya kokumisa kaka oyo vita oyo Imana mpo nini mpo amonaki ke ekoki kocreye problème moko makasi na mboka parce que eza deux camps wana ekosala bato bakorevolte ale ecreye mpe mobulu na kati ya mboka ateta mboka na biso eza na baproblème baproblème toza nango bino bapoliticien bokokota jamais na baproblème ya boya mike mike ateta boyebi ke kote kuna affaire bango baya bato mobondo kote kuna mpe bango baware basakana te bango mpe bayaka donc soki ekoti mobulu ekokoma lokola Wera na Jibe Piana ntango
basalaka wana babitumba oyo babunda wana. Mais lelo soki ya lelo salami boye baka yango eza plus pire. Na bakikuluna bakuluna bakota kota kota bakoma mpe bawario bakuluna mobondo baza mobondo na kati ya bagoloa. Donc biloko wana nyonso tu bandeko na ngai lelo oyo ezali kopesa biso pasi mpe mawa mingi. Stade de France babimisi mpe fiche balobi ke ndenge eza wana Stade de France kala te Ferregola akobeta Stade de France batie kutu date déjà. Eza fierté na biso soki Ferregola abeti 3 jours ya Stade de France nde bakomi wana le 24, le 25, le 26 na de Stade de France na France abeta, pardon, abeta eza problème te, eza fierté ya bakongolais. Mais nde bandeko biso tozotelemela nde bapoliticien bozala batu ko bozala batu bobongisela biso mboka. Président ye na bainitiative ya sika kala mingi te bazolinga bachange constitution mboka na biso ebonga ekoti mobulu opposition eboyi boyela biso makambo ya bien mboka ezala construit tomona bakuru ezonga ndenge na ntango mobutu tomona totambola na esengo na butu mbwa minde ezopela na esengo tomona bamai okepela na robinet ofongoli ozwi mai na yo meli mai ezala propre borafine mai kitoko tozomela mai na biso ya fleuve Congo kitoko olieke boyelaka biso babiloko moko oyo tozomona tozokomprendre te mpoza totelema awa bikolo tomoni badetournement eza susu te tokomi na esengo mboka ekomi otongama aéroport ekomi otongama banzela barocarde mpoza azolakisa biso misala kala te port ya banana ezobanda banzela milayi ezokota partout na Kinshasa barocade ezosalama tomoni nzela telecom bobandi yango toza na esengo partout bozosala. Mais comment c'est possible bino bapoliticien bokende soki kokota na makambo etali miziki bino bapoliticien bokokota na miziki te yango tozolanse appel epai ya secrétaire général Augustin Kabouya papa yoza président ya IDPS eza na pouvoir. Alors il faut kotelema komeka koencadre eloko oyo entre bawario na bagoloa nde baza wana baza bacongolais biso mpe badiaspora toza contre yango parce que bato baza na posa misala na Congo esalama epuis musique na biso ezokende liboso eza kokende avant vraiment en tout cas bato tozosepela makasi tala lelo na Afrique mobimba banani bazwa kotondisa grande salle na kati ya France ce sont des Congolais eza fierté mpona biso partout ozomona keno zaiko ezalaki na plein ya kosakana te partout Ferregola kobeta na Londres bato bakokende kuna plein ya kosakana ozomona keno partout Europe esimbami na bacongolais eza fierté mpe mpona bino na gouvernement. Alors soki bino bozosala boye déjà eza disqualifier bino tozomona ke mais comment politique envoyo memango boye kitoko te vraiment bandeko na ngai masolo na memelaki bino mokola lelo yango oyo donc mapamboli Ferregola bapesa mapamboli bénédiction makasi na bakulutu na ye nyonso tu bapesa ye parce que mongongo ya fere ndenge moko papa oyo bazali koloba na ye na bakulutu na ye bawendo balutumba bakoloba na ye ke yo Gilles okokoma mosika na mongongo oyo oza nango oyo yango napesi bino exemple bandeko na ngai Ferregola tous les musiciens congolais tolobi te ke faire aleki bacongolais nyonso tu na koyemba mais na bamusicien oyo lelo baza koévolue lelo bandeko na ngai bango nyonso tu balobaka faire aza na mongongo moko incroyable Ferre aza na mongongo moko incroyable. Alors bapesa ye bénédiction na ye
alors botika makambo besoin kosala yango yango toza koloba lelo vraiment en tout cas président de la république les caras de la nation vraiment kota pe makambo oyo parce que ekodestabilize mboka biso toboyi yango mboka ezokende deja liboso makambo ezosalama ya kitoko mboka ezotongama malembe malembe alo toboyi eloko mosusu ya kokreame na kati ya Kinshasa tomonake les deux camps bayini bakoprofite na kati ya kodétruire biloko nyonso to vision oyo bozali nango gouvernement aza nango na kati ya mboka bolibere bavisa ya bato Fally Ipupa tika baje oyo ya kokangaka bato mpona bavisa yango mpe moto ekodestabilize yo parce que tozomona mpe ke non ntango yo ozokanga bavisa ya baninga baya te pourquoi mpona nini parce que bango mpe bazaka kosala fierté ya kongo ezaka yo moko te bato nyonso to bayaka yo yaka kobeta misiki awa bato nyonso to eza teke balingaka yo ezaka te yo yaka kaka kobetaka misiki mpona baware yo non tika bato bazwa bavisa na bango mpe baya kobeta misiki na bango alors kobanga ni yo doseke yo moto obangaka bango alors soki obangaka te libere botika makambo ya kokangaka bavisa ya bato président de la république kota makambo oyo makambo ya kokangaka bavisa ya bato toboyi yango bolibere bavisa ya pere soki alinga ya botika ya Fabregas soki alinga ya na bamusicien na ye botika ya na bamusicien na ye eza teke mpoka yo ya na bamusicien il faut kende kote ya Fally Ipupa Fally Ipupa tika biloko oyo oza na succès otonisaka bastade ozosala baple banzembo nde ozosala ebinamaka alors sikoyo problème nini bandinga baya te mpo na nini bandinga baya te mpo na nini touti omona yango awa frere alingaka ya na bamise na ye nyonso tu bamwana kongo soki mwana kongo baye te ya enosa ye te bato tu baye te bango nyonso to bazodeklare Fally Ipupa Fally Ipupa mutu aboya mpo parce que bango bafingaka mais bawarrior mpe bafingaka congolais nini afingaka te bato biso nyonso tu bato o ngai mutu akolobaka azangi lisumu aza te toza bato ya masumu biso tu tokoleka alors bolibere bavisa ya bato Fally Ipupa système wana toboyi yango eza kitoko te bapolitisien na biso botika système oyo ya kokotaka bokoma koteri ya kozalaka kote moko toboyi yango vraiment eza soni mingi komona makambo oyo nyonso to eza kosalama vraiment eza mawa mingi mpenza mpona biso bacongolais yango toyei kosenga bapolitisien na biso bosala effort ya kotika makambo oyo nyonso tu boza kosala eza kitoko te yango tolanse appel na ye moko numéro 1 ya UDPS Augustin Kabuya esika ozali papa na biso vraiment en tout cas tomonaki marche esalamaki tomonaki marche ya UDPS esalamaki ya mobondo bato babikitaki mpona kopeze mpona boyamba Ferregola ayambami boke kozwa ye kutu na 2h du matin aza papa ya bana aza na bana na ye na mwasi na ye 2h du matin eza heure moko tardif bokoki kozwa ye na moi place wana nde tocomprendre te mpo na nini kozwa ye na heure wana mais bon toyebi te mais eloko eza kaka en tout cas bosala effort bopese eloko oyo botika yango Ferregola na Fally Ipupa baza bandeko ce sont des congolais neti kaka ngai congolais Congo alenga shora de sulanga donc je suis congolais 100%. Congo eza mboka na biso biso tolobaki Congo tobanda olobela yango kaka merci na le padre soki ozali nzambe apambola yo kimi ezala na yo toyebi kozoprépare concert na yo na Londres en tout cas bagaulois boya mobondo na kati ya London Ferregola akoproduire kuna tolakisa toujours ke na Europe ke miziki esimbami na maboko ya bacongolais uti mpe ndenge ezala toyebaka yango kala mingi te kosimbama na maboko na biso parce que so otali bajoueur tout baza koévolue awa na kati ya France partout ce sont des congolais
Donc yango bandeko na ngai Ferregola kala mingi te na Londres fallait Ipupa le 28 ou bien le 30 azala bongo na Kinshasa donc aza kozonga yango toye kosenga bawareur mpe boyamba fallait Ipupa asali fierté na baafricain surtout oyo awutaki na Bandal esika oyo nga mpe nakoli na Bandal mpo natangi na laïque premier ti sixième na nga na kati ya laïque donc je grandis na Bandal bamasa na ngai totanga na bango ebele moyen natanga so bakombo na bango eya te donc Bandal c'est là où moi j'ai grandi donc nayebi merci tala fale awutaki kuna baza baleki oyo lelo batomboli Bandal mpo bawera bayaka na bango na bajibe babimaka me fale lelo alakisi ke vraiment Bandal c'est toujours pareil donc a évolué mpe na Paris ndenge Macron alobaki il faut le féliciter bafélicite ye et pourquoi pas bamesie mosusu yango toyei kosenga na bapoliticien bokabola te ndenge tomoni Macron auti okabola te alobi meme makambo afali alobi meme makambo ya Mbappé na kati ya Real Mbappé abombi te alobi ke non c'est vini moto asalaka makambo po apesa yo Mbappé alo ntango yo ozotya babi soki yo mpe ozwi okazo opesa mpe moninga alo égoïsme wana ezalaka bien te ndenge moko mpe na miziki fali Ipupa kozala égoïste te ke yo kaka yo ozala kaka yo kaka fali Ipupa aigle numéro 1 yo kaka soki baninga moninga ako mobima yo ozotya bouton frère main penoka frère main ndeka frère main tokobina na ntina sa na yolo site yango oyo ezotya donc toboyi yango tika bato tu baevolu ndenge moko vini apesaka Mbappé Mbappé mpe fo apesaka vini ndenge moko donc eza te ke non injustice ezala le politicien bobima na makambo etali miziki parce que bamusicien balobaka bango baza apolitique alors bino mpe bapoliticien bozala amiziki donc bokota te botika bango babeta miziki na bango bino boyeba kopese bobongisa mboka mboka ezala calme justice ezala bien so bomoni mbeba bobengisi le balider bobengisi bango bopese makambo esili c'est ça merci ya solo nzambe apambola bino merci Anise Mondele na kati ya Yalola nabosani te Jean-Baptiste Ngindu Narcisse Beyoko Alexis Champagne motema ya Narcisse Champagne merci na bamasa na ngai merci na colonel Bonabo Didier Masuki mobali ya mandefu ya pembe motema ya Nadine Senga Masuki mbote na bino na kati ya Suisse vraiment en tout cas merci na kulutu na ngai Pacha Miliki nabosani te Tigana Zureta Clara de Bruxelles le fondateur ya Eroga Lisungi merci na président Papi Biba na kati ya Paris en tout cas bandeko na ngai vraiment en tout cas nabosani te omo ya président de la République na kati ya Kinshasa président na biso Chilombo président ya Eroga Lisungi en tout cas nzambe apambola yo merci na Alain Maloko général Alain Maloko Willy Mimbo bambote na yo merci na Teka Zanoti Melange na kati ya Leverkusen TV Colonne D Max Bayuba ya solo merci mingi na Frida Tamba Anastasie Manchale mbote na yo Victoire Mama Vicky na kati ya Aren bambote na yo merci na bandeko nyonso tu bosutenaka émission oyo bokoko bayindo awa tolobaka na biso makambo nyonso tu politique na miziki ezala nyonso tolobaka yango parce que eza na kati ya bokoko parce que miziki ndenge fale abetaka bokoko wana toyebutaka na kati ya bokoko donc émission bokoko ya bayindo toyaka kolobaka nzambe apambola bino apambola mboka na biso Congo surtout
bapoliticien na biso gouvernement ya lelo nzambe mpe apambola bango gouverneur na biso Daniel Bumba tozosengaka bainitiative ya bien makambo to ezala bien banzela etongama yango nde tolingi merci na secrétaire général Augustin Kabuya ndenge apese makambo tu ndenge eleki en tout cas tosengi merci vraiment na bandeko nyonso tu oyo bokolanda émission bopartage yango bato nyonso tu batala yango partage émission nzambe akopambola yo bakoko na biso bakomona yo bakobatela yo merci mingi ya solo ezalaki ya bino ndeko kongo alenga vraiment en tout cas tala Kinshasa mboka na biso elengi tokomi na biso na suka Chiko Sombele mbote na yo na Paris motema ya mama bebete na kati ya Paris mbote na yo mbote na bagalois bagaloise nyonso tu mpa bagaulois te mpo toza na bagaulois toza mpe na bagalois bagalois baza bana bumbu selembau na makala napesi bango mbote na président na bango papi biba na kati ya Paris napesi bango mbote esika bazali kala mingi te tokokuta na bango le 6 juin na kati ya Paris bagalois boya mobondo mpo réunion ya mobange ekozala bongo le 6 juin na kati ya Paris boya mobondo biso tozala wana mpo totala vision ya président ya sika ya eroga lesungi toleka na kotala ye toyoka mpona nini gal na biso apesi mpe bahonorable na biso kuna bambote na bango en tout cas merci vraiment en tout cas merci pepi tokilala bainitiative mpe ya kitoko ozosala nzambe apambola bino en tout cas bandeko na ngai tokomi na biso na suka ya masolo na biso tosololaki makambo etali bagaulois na bawarrior tozala mitema ya kokita kongo ezali mboka na biso ya bakoko na biso kongo alenga yaka kaka mpona koloba biso tofingaka bato te me toyaka koloba ministre ya média Patrick Muyaya je te respecte bobima na makambo wana ya miziki mpo bango moko bamusicien balobaka ke bango baza apolitike lokola bango balobaka baza apolitike donc bino mpe bapoliticien bozala amiziki bokota miziki te botika bango babeta miziki na bango soki bino bokomokota yango ozomonaka ezokrele bino baproblème Mobutu na ntango ya kala bolandaka exemple wana bapoliticien bazalaka amiziki mpo babwaka bango ezalaki mpasi me lelo bino génération bokoti na politique bokomi na bino kopesa baministre bambongo alo bobima merci mingi ezalaki ya bino ndeko kongo alenga mwana ya fumuki mbangu tokutani bongo mbala ya nsima nde tokosolola lisusu makambo etali mboka na biso mboka ya Congo mpona kosolola yango ndenge tosololaka botikala na kimia matondo ingeta matondo